africaine d'aviation, CAA, encore et toujours motivé de Nenga Fatedi, na année 2026, on peut, Azan Lissus Kokubisa, perfection de Nenga Kosakanate, na ma service d'ailleurs, sécurité, confort, na régularité, bon, di mélanger lundi Lissus na Nenga Kosakanate, mon côté na terrain, c'est Pelas de ces Pelas, à Tibabion la dernière génération, le col Airbus A320, pour ma destination est dans ma province pour ma ville, il y a RDC. Bongo Sénaté, na 2026 Oyo, CAA, a conquis 34 ans mon coca, na service et ma client na ye. Ah, CAA, mon CPLC. Et c'est un bon début de cette usine pour la proposition chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo solo là qui le mercredi 25 février na président ya France Emmanuel Macron na palais Élysée Masolo qui mingi pendant l'engagement ya France pour la souveraineté ya République démocratique du Congo ils allaient vraiment occuper la partie est naie balobela qui sous prochaine candidature ya République démocratique du Congo la poste ya secrétaire général de l'organisation internationale ya francophonie. Tebe tabango masolo etali seni pour le président de la commission électorale nationale indépendante Sénat Mokuse Mwana Mboka Denis Kadima accompagné de quelques membres ya bureau na ye ba solo la qui na délégation ya membres ya gouvernement oyo baza impliqué na mise en œuvre ya programme présidentiel ya création d'emploi et promotion et entrepreneuriat de jeunes. Voilà un reportage pour héritier Mapindimi. Président de la Commission électorale nationale indépendante, Seni Namokuse, Denis Kadima Kazadi, a assisté na premier vice-président, bienvenue Ilanga Lembo, ya kester adjoint Sylvie Birimbano, Bango Bayambaki délégation ba membre ya gouvernement, Oyo Bazali impliqué na mise en œuvre, ya programme présidentiel, ya création, ya emploi, ya promotion, ya entrepreneuriat de jeunes, Oyo et Bengami debout jeunes congolais. Délégation Oyo va participer à la séance de travail, Ezalaki Mingi, Ferdinand Massamba, Wamasamba, ministre et emploi et travail, Micheline Omba et Kalama, ministre et agent de la famille et des enfants, Grâce Emi Koutino, ministre et jeunesse et éveil patriotique, Justin Kalumba, Mwanangongo, ministre et entrepreneuriat, développement PPM, Ndenasuka ba initiative Oyo, Ezali Mingi, Ponakotala, plan d'affaires simplifié où ils allaient prévu le 30 juin 2026. Selon le ministre Justin Kalumba, Mwanangongo, alobi concours Oyo, ils ont 3 objectifs. Il y a makasi, qu'on transformer la circonscription électorale, dans la circonscription, il y a entrepreneuriat, qu'on identifier, qu'on soutenir le championnat entrepreneuriat, qu'on pousse la création d'un circuit économique local, dans le territoire nyonso. Le ministre a précisé que le président de la République a allé tenir un concours Oyo et qu'on produire le championnat entrepreneuriat na développement ya ba contré na bango sur base ya ba plan d'affaires oyo tozali ko souhaiter simple kasi jeune nyonso moi sipe mobali ba réfléchir ndenge nini ko répondre na besoin oyo ezali ko se poser pene na bango Seni azali ko disposer personnel moko ya logistique na chaque circonscription électorale à cause de la partenaire moko clé pour na ko assurer réussite ya programme oyo ezali bongo nyonso ko talisa bazali ko appuyer ba ki oyo mingi Seni azali ko disposer personnel moko ya malonga pe atondi sa une expérience programme Oyo debout jeunes congolais ezali ko articuler autour il y a 3 axes formation professionnelle pour renforcer ma compétence pe qualification il y a main d'œuvre congolaise travail et emploi pour garantir accès équitable à l'opportunité professionnelle pe ko tombola égalité des chances entrepreneuriat ko développer PME capable à gérer l'emploi durable et inclusif initiative Oyo et ezali bongo directement ba recommandation il y a table ronde nationale sur l'emploi et entrepreneuriat des jeunes ezala qui convoqué en novembre 2025 na président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de 305 recommandations brides 50 résolutions pertinentes ezala qui retenu pour na ko guider action gouvernementale na programme Oyo gouvernement azali kozela ko offrir na jeunesse congolaise kaka ba perspective d'avenir te pe lisusu ba moyens concrets pour na ko bâtir tissu économique dynamique et inclusif. Kaka wasoletali Seni Mboka kina mission na bango auprès ya Seni délégation sénégalaise oyo kuma kipango pa ya Souleymane Teliko et visita ki centre électoral Bosolo pour na kotala ndenge nini mécanisme et tiami kuna pour na transparence et opération électorale. Il faut le plus Stéphane Skande héritier Mapindimi.
Na mission ya immersion auprès ya commission électorale nationale indépendante délégation sénégalaise bakambamaki na Suleiman Teliko bavisitaki centre électoral Bosolo pona kotala ba mécanisme ya transparence oyo etami na cadre ya gestion ya opération électorale na République démocratique du Congo. Na visite na bango ba membre ya délégation oyo ba découvrir ki fonctionnement ya centre électoral Bosolo oyo ezala conçu dispositif moko essentiel pour na renforcer transparence électorale initiée na président Denis Kadima Kazadi na centre wana et permettre mingi ba centralisation ya suivi pe ya diffusion ba données électorales et ezali ko offrir ba différentes parties prenantes possibilité ya kolanda ba opération na cadre oyo ezali organisé pe sécurisé. Délégation sénégalaise oyo ba visionnaki pe film documentaire ya Seni oyo ezali kotalisa évolution ya processus électoral na nzela ya 4 cycles électoraux pe ba défi oyo ezali relevé na bureau Kadima oyo ba se distinguer na engagement na bango en faveur ya transparence image ya centre électoral Bosolo ezali vraiment kotalisa visite oyo ya chef ya délégation Suleiman Teliko balobi bazali impressionné na rôle oyo centre électoral Bosolo azali ko jouer pour na combattre la transparence électorale. Balobi bakomi na tongo na cadre ya programme ya visite na bango pe ba découvrir centre Bosolo eloko oyo bakoki koloba ezali kakake bazali impressionné na initiative oyo ezali ko contribuer ko garantir transparence ya processus électoral na RDC pe likolo ya wana kobatela kimia na mboka oyo ezali bongo na expérience sénégalaise boye na matière électorale bazwi ebele crédibilité ya processus électoral ezali mingi na transparence pe mingi penza centre électoral Bosolo et réussir yango mingi grâce na capacité à publier ba résultats en temps réel pe ko permettre na ba parti nyonso mingi penza ba représenter ba parti politique ba assister ezali bongo réussite moko oyo bango ba kotia yango na crédit ya ba responsable ya Seni ba féliciter bango bosimba ke ba avancer observer na République démocratique du Congo et koki kozala inspiré na ba réflexion en cours na Sénégal na RDC balobi ba constater ba effort ya progrès mingi oyo ekoki ko permettre na processus électoral ya Sénégal ba yeba na kozaba avancer. Visite oyo eza na cadre ya mission d'échange oyo ezali initié na délégation sénégalaise ba ye ko s'inspirer na Seni RDC na matière ya transparence pe ya gestion d'opération électorale na suka ya visite na centre électoral Bosolo délégation bakendaki na ba entrepôt ya Seni et pa wapi bazali kobomba ba différents matériels électoraux étape oyo et permettre ko découvrir ba conditions ya conservation ya ba équipement pe organisation logistique est mis en place pour na déploiement ya matériel na territoire national. Délégation oyo ba bénéficier pe aperçu moko général ya ba dispositif logistique électoral oyo ezali mingi planification opération gestion ba entrepôt déploiement ya matériel électoral pe coordination ba activité na ensemble ya territoire national. Étape oyo ezali suite na séance de travail oyo esalemaki na veille elongona président ya Seni Denis Kadima Kazadi pe ba responsable mosusu institution consacré na présentation ya cadre légal organisationnel ya élection na République démocratique du Congo. Secrétaire exécutif provincial ya Icoville ya Kinshasa Brege Engali Obama ye asangisaki ba membre ya Iko na commune ya Lemba na cadre ya mercredi Malongi Fabrice Lundumbi et Héritier Mapne. Iko viva! 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 Secrétaire exécutif ville ya Kinshasa pour na compte ya Union Congolaise Brege Engali Mfiri Obama asangisaki ba membre ya Union Congolaise mingi penza ba cellule na ye kuna na résidence na ye na Lemba et pa wapi et bengami désormais mercredi malongi tomonaki bandeko basi mibali pe bilenge ya ikoba ya kiliboso ya sep ville ya Kinshasa Brege Engali Mfiri Obama les lions de la ville objectif ezalaka pona koyeba idéologie ya parti politique na bango babengi Union Congolaise iko na mokuse parti cher ya autorité morale professeur docteur Daniel Mokoko Samba
Brej Engali Mfiri Obama azwaki maloba pona kotalisa bango ba prouesse nyonso oyo autorité morale ya UCO azali kosala na kati ya gouvernement ya premier ministre Souminwa na impulsion ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo epai wapi Mukoko Samba azali bongo vice premier ministre en charge ya économie nationale azali kosala mosala kitoko oyo lelo économie ya République démocratique du Congo ezali komata se komata. Brej Engali asukaki wana te alobelaki pe likambo etali bakarte mwana nyonso ya UCO oyo azali membre esengeli azala bien identifié na carte na ye pamba te soki oza na carte te okoki kozala considéré soki mokete membre ya UCO na tina wana idéologie ya UCO pe makambo nyonso elobamaki na kati ya mercredi malongi oyo boye ba membre nyonso bayaki batondisamaki na esengo koyoka idéologie ya parti na ndenge Brej Engali Mfiri Obama sepi ya ville ya Kinshasa azali kotalisa bango. Eloko na nila yebisa bino jani. Pendant Papa Daniel Mukoko Samba, notre autorité morale, aye na économie nationale. Tozana na mboko na tomona biloko kokika te biloko esalaka nini? Mais pendant aye biloko kongo sala nini? Carburant kongo sala nini? Dollar kongo sala nini? Aussi Mbappé boyebake ekomi désormais chaque mercredi et pas wapi ba membre nyonso ya UCO oyo bazwami na commune ya Lemba mingi penza ba cellule de base ya Brej Engali Mfiri Obama bazali kosangana ebile pona koyekola idéologie ya parti pe koyeba makambo ndenge nini ezali kotambola na kati ya UCO. Bosi Mbappé boyebake siège ya UCO ville ya Kinshasa ezwami désormais na commune ya Masina na boulevard Lumumba et pas wapi secrétaire exécutif provincial ya ville ya Kinshasa Brej Engali Mfiri Obama elongo na ba membre nyonso bazali kosala mosala. Na sasa wabaki ba element ya 14e région militaire na bokamami ya général major Stazin Kazumu basala ki bongo bouclage moko ya makasi na camp lieutenant colonel Kokolo pona ko éradiquer insécurité. Christian Kengebeni ba détail. Nabokambemi ya commandant ya 14e région militaire awa na ville ya Kinshasa pe commandant ya task force awa na Kinshasa toujours général major Kizumu Mbuyu Stazin a organisé ki bouclage moko ya makasi bouclage ya kafu esalemaki na camp militaire lieutenant colonel Kokolo oyo ezali bouclage ya mibale ya année 2026 après oyo esalemaki na Ndolo we nyonso ezali kaka pona koluka kwasinir milliers oyo pe kolongola insécurité kuna na camp lieutenant colonel Kokolo bouclage esalemaki na ba quartier lokola 10 11 12 13 14 15 p16 we nyonso oyo ezali pona kwasinir ba camp militaire ya garnison ya Kinshasa pe kolongola insécurité bilan ya opération oyo ezali boye 190 personnes mobimba bazalaki interpellées kati na bango 21 militaires pe 4 policiers bazwaki 5 armes AK-47 19 munitions 51 machettes 6 bidons ya agene bateni militaire pe ya ba policiers elongo na biloko mosusu nde na suka ya opération général major Kizumu Mbuyu Stazin a organisaki parade moko ya circonstance na état major epai wapi a félicitaki ba élément oyo basalaki bouclage pour na discipline pe professionnalisme oyo emonanaki kati na mosala bango basalaki général major Stazin Kizumu Mbuyu a profitaki pe na occasion oyo pour na kosenga na ba élément nyonso ya 14e région militaire bazala na vigilance bamipesa pour na ko protéger ville ya Kinshasa pe République démocratique du Congo bazala prêt ya ko dénoncer moto nyonso ya mabe pe ba acte nyonso ya mabe oyo ekoki kolongola kimia awa na ville ya Kinshasa bosimba pe boye bakeba bouclage ya boye ekoko balisusu na bakamp militaire mosusu ya garnison ya ville ya Kinshasa nyonso kaka pona ko assainir espace oyo pe kimia eyeba na kozala insécurité ezala éradiquée. Na fait le secteur bakenzela oyo ya Lemba Yimbu surtout na côté ya Rocade eza ko tongama boye bakeza ko bema makasi pona kozala ole kala côté kuna comme difficulté à makasi reportage na sepeli
Commune ya Mongafula mingi peza population avande na quartier Lembaimbu pe ba quartier misusu na commune ya Kisenso bazali konyokwa manandenge ya kosakana te likambo etalizela mikoleleki epesaki bango espoir pambate avenue de la paix tango etongamaki ezalaki prévu ekatisa pont Lukaya ekende ko contourner na Lembaimbu ekende ko kota na Njili brasserie po na ko rejoindre première entrée ya Njili boye nyonso wana esuka na yango na nzela lelo pont Lukaya kuna na Mongafula ndenge ezali ko kabola Kisenso na Mongafula ezali ya kobuka na solution ya population ezalaki mwa moke pont oyo babengaka pont Zoé etiama kuna penepene ya carrière kasi etikali lelo abandonné ezali ya kobeba na ndenge ya kosakana te mituka moyen eleka na nzela oyo ekoma na Njili brasserie ezali société botela bino moko potopoto même ba moto ba 3 pneus pe ba véhicule ya minene eza na difficulté ya koleka na esika oyo population azali kotambola kaka makolo situation oyo ezali kopesa pasi na ndenge ya kosakana te na passage ya ba reporter ya Info Lingala boyoka population ndenge ya lobi nzela oyo ndenge amonaka bato mingi ya cimetière oyo balongwaka Kisensu balonga matete bayo kunda nzela na bango yango ta bayaka na ba DCS na ba hospital baleka na basentiment ta bakoma awa sentiment sila bango mwa bakiti moya kokei ndeko na bango na cimetière eza te mais so nzela oyo eza bien omona nzela cimetière yango biso toyelaka kinkole te cimetière kinkole te o cimetière kinkole yango ezoke otonda mais côté au cimetière munene eza côté nzela oyo ezoyele bato comprendre ezoyele bato alors population awa baosufi makasi faut gouvernement soit le devant ya kobongisa même oteme bakare yango oyo eza kolinga bato baonyoka makasi bakare elinda bizef ezala bamoto ezala banini omoni même kare omoni wana batiaki kayasi ya bato baperde yango donc il faut gouvernement soit charge ya goya ya kosokipe babongisa nzela nimo bomona mokonzi ya mboka bakatastrophe bamituka eleka te pepe ezoleka te donc tala nzela ndenge mpe parceke biso moya mpe tovivre eza te mpo banzela kaka toleka yango bamituka ntongo bamisala bamamu nyonso nzela na biso yango mokonzi ya mboka donc tala vraiment nzela donc kome biso bina pasi population aza na eliki yake baautorité bakosala makasi mpo na kobongisa nzela oyo surtout ndenge rocade ezali kotongama ekende korejoindre mpe rocade mpo na kofacilite circulation ya mituka mpe ya population kasi ndenge etikali boye pasi na pasi ezali kokoba na secteur oyo bandeko bazalaki deguerpi na quartier paka juma na commune na Limete baza kodeplorer ba mauvaise condition bisika bamemi bango bolanda bandeko oyo babenganaki bango na paka juma na commune ya Limete bazali komilela makasi na situation oyo ekomelaki bango nzoka babongamaki te mpona koluka bisika mosusu ba autorité bamemaki bango pour la plupart na Kinkole kasi ya kokamo ezali ke atanda komoko te même ya hangar etongamaki pona ko permettre bango bavanda boyoka ndenge nini ba expliquer na micro ya Info Lingala senga na mokonzi ya mboka toza na bana libanda tozolala libanda esika kolala eza te esika kosokola eza te toza na pasi moko oyo moto akosuporte te nde toza boye tala condition de vie tozovivre tala esika tovandi tokende wapi mokonzi ya mboka zoyokela biso te ata biso moko mpenza toza banyama te toza bato yaya mokonzi ya mboka alimbisa biso tozonga bisika tozalaki soki aza na esika ya maloyi ya kopesa biso apesa biso bandeko na biso baza kuna bazaka kolela biso totikali awa tozaka kolela sikoyo tokokende wapi tokende kuna esika bandeko bazolela obie totikala awa apesa biso suisse favorable tobandi ke kolela na bango eyokani epai ya baautorité oyo esengeli basunga bandeko oyo ya paka juma na pasi bazali komona pamba te vi ya mutu ezali sacré mpona kovoyage na bacondition ya kitoko boyebake compagnie africaine d'investissement CA ATR bis 329 mpo na bino Oui, compagnie africaine d'aviation, CAA, encore et toujours motivé na ndenge ya nefatedi na année 2026 oyo po azali lisusu kokumisa perfection na ndenge kosakana te na ba service na ye sécurité confort na régularité
bondi melange lendi lisusu na ndenge kosakana te mon côté na terrain c'est Pelas de c'est Pelas ati bavion na la dernière génération lokola Airbus A320 pour na ba destination ebele na ba province pour la ville ya RDC bongo sénaté na 2026 oyo CAA a conquis 34 motoka na service ba client na ye CAA Mose Pelisi Wanje Congo de l'espoir kuma makabongo pa honorablement twene fungoli ba porte nango pour na formation fele na centre na bango. ONG de Congo de l'espoir ya mwana mboka honorable Mao Twene oyo ba mesana kobenga les responsables Papa Selembao e fongoli ba porte pour na formation professionnelle ya ofele tolobi bien ya ofele na ba filière lokola auto école informatique coupe et couture esthétique alphabétisation na langue toza bongo na anglais na français. Ah oui, ndenge kaka balobaka, il y a pas un saut métier, il y a que des sauts gens ndeko nangai qui dit bateo olobi babongisaka yango lelo. ONG de Congo de l'espoir ya mwana mboka honorable Mao Twene du les responsables Papa Selembao et fongoli ba porte pour na moto nyonso na Kinshasa en général pe na Selembao en particulier. Boswa bango na adresse Oyo, route de Matadi numéro 3 bis quartier Cité Verte référence à Reliboulou na commune ya Selembao Oza Mobimba. ONG de Congo de l'espoir, la formation c'est nous. Honorable Nerambungu Fuma banga moyo akendeki ko déposer job de fleur na ye liboso ya nzoto ya molonga ni artiste Dikando oyo akufa ki mikolo le kima solo le kala kibongo na hôpital du cinquantenaire héritier mapine miladi land. Honorable Nerambungu Fuma banga moyo tango nyonso azalaka pene ya ba proche na ye tango likambo ezwami ye atika kabango soki mokete. Honorable Nerambungu Fumabanga Moyo akitaki mokolo ya mardi 24 février 2026 na hôpital du cinquantenaire epai wapi akendaki ko assister artiste musicien Dikando Ndombasi oyo akufelaki mwasi na ye depuis mikolo eleki. Mama Jacqueline Vata ye abotama na ville ya Kinshasa na 1968 boye akufi bongo na 2006 ye azali mobotami ya village Sekebanza boye akufaki na bokono ya tango molai. Hôpital du cinquantenaire e yambaki bato ya ndenge na ndenge baninga bandeko pe bayebani bayaki ebele pona ko assister na bobsek oyo. Honorable Nerambungu azalaki pe accompagné na bato oyo bazalaka tango nyonso penepene na ye. Boye tango dépôt ya ba gerbe de fleurs ekomaki Honorable Nerambungu alekaki pona ko déposer gerbe de fleurs na ye oyo etalisi bolingo oyo azalaka na yango tango nyonso penepene ya bandeko oyo bakufeli. Artiste Dikando ye azalaki musicien orchestre Tufurai Muzika abeta pe epai ya Joe Poster aleka na anti-choc ya Bozi Boziana bosimba pe boyebake ezalaki vraiment moment moko ya émotion makasi tango cortège elongwaki na hôpital ya cinquantenaire pona kokende na cimetière ya Kimberley epai wapi mama Jacqueline Vata akopema pona libela. Geste ya honorable Nerambungu Fumabanga Moyo esepelisaki artiste Dikando na ndenge ya makasi pe bandeko elongo na bayebani nyonso oyo bamonaki ke Fumabanga Moyo honorable Nerambungu alelaka tango nyonso na bayi oyo nyonso bazali kolela. Adie mama Jacqueline Vata. Poto walonga pour la bana mneza produire plus mukolo koko minango pisaka santé ya kitoko. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boyo. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boyo. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéines, vitamines,
énergie aza mayele na classe abelaka te alimbaka te. Bamama, félicitations na bokoneli bana. Protivat, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esakai. Baba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama tetsa mwana. Sukana mbimbi, oyo sukana mbimbi. Makusa. Protivat. Bolanda Metelsat ndenge ekozala bongo na mois ya avril pe na mois ya mars. Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite Metelsat na mokuse auti kopesa biso prévision climatique saisonnière pour na février, mars pe avril 2026 awa na République démocratique du Congo. Bosimba pe boyeba ke durant période ya février kino avril ba précipitation excédentaire et monani na ba ville ya République démocratique du Congo lokola Kinshasa, Mbandaka, Gemena, Kisangani, Boende, Kolwezi, Manono, Bondo, Bunia, Butembo, Kalemi, Goma, Bukavu, Basoko, Buta, Ilebo, Lusambo, Kananga, Unongo, Lubumbashi, Mbujimai, Kikwit, Bandundu, Matadi, Boma, Mwanda, Kindu, Isiro, Péville ya Chikapa. Boye pona ba perspective ya climat au cours ya ba mois ya février pe avril 2026 awa na République démocratique du Congo ezali kotalisa ke ba précipitation excédentaire yango et monisami na République démocratique du Congo mobimba. Boye natina wana probabilité et monani ya ko enregistrer ba précipitation ya makasi oyo ekoki komema ba inondation pe ba glissement ya terrain. Natina wana Metelsat ya République démocratique du Congo a pesi message oyo pour na ko avertir ba autorité pe population afin que ba disposition ya malonga eye bana kozwama. Famille Mukulu, honorable Maontwene, Musilwei, Eli Yaselembao, Christophe Mukulu, Fabien Mukulu, Die Mukulu, Angélique Kyobo, Angélique Kisakiene, Delphin Kazwele, Nkoiribin, Mukiabala, Mangwa, Mireille Biyeye, Ibrahim Boma, champion antivol, Rigomoti, Bazana Mawa, Yakwebisa na bandeko, Baninga, pe baiba na bango nyonso, liwa ya mama, Yaya, Tata Mwasi, pe koko na bango, Biyeye Nsona, Oyo akufaki depuis mokolo ya dimanche 22 février 2026 na âge ya 103 ans. En attendant programme ya matanga eye bana kosalema libota mobimba bazali kosangana na commune ya Kimbanseke mingi penza na avenue Mambulu numéro 12 quartier Salongo référence paroisse catholique Sainte-Hélène tika été communiqué oyo ekomela bato nyonso baibaka mama Biyeye Nsona. Communiqué oyo ezali signé honorable Maontwene oyo akufeli kokonai. Bozalaki bele pona kolana info ngala juna pe pona pesi musipena on se merci na Igor Ntingi Matomina azaki bongo na sima ya caméra héritier mopine ma superviseur qui journal oyo Fabrice Ndombi azaki na montage ngala notre chaîne rendez-vous donc vous allez au revoir. Oui, compagnie africaine d'aviation, CAA, encore et toujours motivé de n'engager fatigué. Na année 2026, on peut, azal lissus kokubisa, perfection de n'engager kosakanate, na ba service d'ailleurs, sécurité, confort, na régularité, bon di mélanger lundi lissus na n'engager kosakanate, mon côté na terrain, c'est pelas de ces pelas, atib avion de la dernière génération, le col Airbus A320. Pour la destination est dans la province pour la ville, il y a RDC. Bongo Sénaté, dans 2026, Oyo, CAA, a conquis 34 ans au Coca, dans service et ma client. Ah, CAA, mon CPLC.